innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Bote na bino nyonso bolula kolanda journal ya peuple info lingala tika teto fungola ya mardi 20 juin pour la kotesa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ya fongola ki lundi 19 juin dans salon rouge ya immeuble ya gouvernement ba travaux préparatoires ya table ronde pona oyo etali bongo état de siège bolanda ba détail élément oyo elongo na Naomi Gonda. Na occasion oyo nde chef ya gouvernement abeleli na sens ya responsabilité pe na patriotisme ba participants pour approfondissement ya question envie ya ko produire travail moko pe feuille de route oyo eko permettre na bonne tenue à table ronde ba dernier oyo eko permettre na ko orienter décision ya président de la République na requalification to na levée pure pe simple ya ba mesure ya état de siège na yango République démocratique du Congo eza victime depuis ba décennie na partie orientale principalement na agression ya part ya ba groupes armés oyo baza soutenu na Rwanda pays voisin ezo causer insécurité na ba conséquences néfastes incalculables na plan économique, social, sanitaire, environnemental, éducatif pe bongo na bongo. Depuis accession na magistrature suprême na janvier 2019, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azako se vertu ya ko trouver solution pour na insécurité oyo ezali ko sale makuna na mboka epai wapi azali kokana kopesa espoir na population na partie est ya pays oyo bazako jurer kaka retour ya kimia ezali na cadre oyo nde chef de l'État azwaka le 6 mai 2021 ba ordonnance recrétant état de siège pe ba mesure ya
application depuis gouvernement ya république ezo travailler sans relâche pour na application ya ba mesure pe na foulée oyo nde premier ministre a effectué na parlement pe ba partenaire mususu au total 4 missions ya kolandama pe évaluation na Nord Kivu na Ituri pour na recueillir ba préoccupation ya ba partie prenante pe ya ba force vive na envie ya ko évaluer ba avancée enregistrée pe ba défi oyo etikali ya ko relever na ba information recueillie au cours na ba mission mixte ezalaki soumise na président de la République oyo ayanoli que a décidé à convoquer table ronde liboso na ye pour et permettre ya ko lever option bien éclairée na requalification to relever état de siège. Il faut qu'on relève que ba ministère sectoriel, ba service de sécurité, ba partenaire extérieur, pe ba représentant ya ba province concernée, ba zwa qui part na ba travaux oyo awa na Kinshasa oyo ekosila mokolo ya jeudi. Kaka masolo ya primature bosima ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenga yambaki lundi 19 juin vice-présidente ya Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et l'Australie Victoria kwa bozo balete nango elongo na Ritkindo. Na centre ya ba échange partenariat entre République démocratique du Congo na institution ya Bretton Woods nde ezalaki pona ko renforcer pe ko booster économie ya République démocratique du Congo. Sengeli kosimba ke Banque mondiale na cadre ya programme IDA 20 a alloué na développement ya République démocratique du Congo portefeuille moko ya 9 milliards de dollars américains pour na ko bénéficier pleinement République démocratique du Congo et Sengeli a accéléré mise en œuvre ya ba projet pepa yuapi et kozala alloué notamment financement ya gratuité ya enseignement soki Kinshasa aza ko parvenir te ya ko absorber en deyant période oyo ba pays mosusu oyo bazali ko senga ba koki ko bénéficier na grande dame ya République démocratique du Congo na yango premier ministre a sololi na représentante ya Banque mondiale oyo aza na séjour na ye na Kinshasa bosengeli koyeba ke ezalaki discussion moko ya kitoko liboso na premier ministre na sima na ba membre ya gouvernement oyo balobeli renforcement ya partenariat na bango entre Banque mondiale na RDC et pas UF ba moni lolenge nini elongo bakopoussa davantage ya kozala efficace pe koyeba ebele na kozwa ba résultat na développement ya pays à travers ba projet oyo esengeli ba travailler elongo ndenge Victoria kwa atalisi liboso ya bapandisango haute fonctionnaire oyo ya Banque mondiale a souligné que environ 5 milliards de dollars américains ya portefeuille oyo etikali lisusu ya kodekese pendant que période ezali na no mokuse portefeuille oyo ezali ya ba engagement ya Banque mondiale na cadre ya IDA 20 RDC asengeli a absorbé ba projet avant fin ya session IDA pour na a bénéficier nango koleksa période oyo bamboka mosusu bakoya kosenga yango pamba bosengeli koyeba ke yango ezalaka fondé na 1960 Association internationale de développement IDA ezali institution ya Banque mondiale oyo akordaka badon pe ba prêt na taux faible na Nil oyo akordaka badon pe ba prêt à taux faible taux nul pour na kofinancer ba projet pe ba programme nature ya ko stimuler croissance économique ko réduire pauvreté pe ko améliorer vie ya ba demini IDA ezali moko ya ba principal source ya lisungi
pour na 74 pays le plus pauvre dans le monde et pas yoapi 39 pays et na Afrique ba ressources bénéficient concrètement il y a 1,3 milliard ya bateau depuis création nango IDA a mobilisé 496 milliards de dollars na direction il y a 114 pays na ba exercice il y a 2020 peu 2022 volume moyen il y a ba engagement annuel et établir autour il y a 34,7 milliards de dollars et pas 70% est destiné à Afrique. Maître Kennedy Katasi wazali secrétaire général ya ACJD azalaki weekend eleki na commune ya Ngalema pour la kosolana ba base na ya quartier camp plutôt ya quartier champ d'éture badete longona edi imbani. Na cadre ya koredynamiser parti na bango ndemwa na mboka Kennedy Katasi oyo azali secrétaire général ya Alliance des Congolais pour la justice et le développement ACJD na mokuse bakitaki na quartier Musei kuna na commune ya Ngalema elongona interfédéral na bango mwana mboka Tontoka Bamba na fédéral ya Lukunga Monsieur Timothée Malembe Kambo na bitse moko ya kosolola na babas na bango na likambo etali maponomi oyo ezali koya na décembre 2023 kozwa na ye maloba Maître Kennedy Katasi l'homme du Saint-Esprit asengaki na bana nyonso ya champ de tir balongwa na distraction pamba te avenir ya Congo eza na maboko na bango na yango na momo ya ba élection basala ba choix ya malamu kosilisa na ye maloba mbala moko interfédéral na bango Tontoka Bamba ye azwaki maloba na tour na ye apesaki na présidente ya Ligue de femmes ya quartier oyo ba affiche ya adhésion ya parti pe asengaki na ye tango nyonso alobelaka ACJD partout oyo akozala. Sengeli to implanté parti na biso dans des coins et recoins ya ville province de Kinshasa. Les hommes à la bouming tote ya évangile ya ACJD ou tout ça la qualité c'est le politique moko pour les justice distributive. Au moins les élections c'est pas dans l'horizon. Nous devons faire comprendre des structures à militants maintenant ba militants na biso basaka to la chambre de titre to ça va pourquoi voter et qui voter. Donc fédéral ya ACJD Lukunga na ngambo na ye atalisaki boye pour redynamiser et implanter les partis au niveau de Lukunga. Voilà pourquoi nous travaillons en synergie entre les présidents interfédérales du parti, les secrétaires généraux du parti au niveau de Kinshasa, ainsi que sur des membres des collaborateurs. Tasuka na nyonso secrétaire général ya ACJD Maître Kennedy Katasi à Limbodi Boui. Na idingai lunga mona ya natala misala bazosala sika. Za ozana semono mwe wa mama mbio. Très content et na pesa mama mingi na merci parce que biso na mama j'ai le moment. Asbelo les amis d'Alexis Longo salaki weekend eleki campagne d'examen de prévention de santé ya ofele nyonso elekaki na district ya Tchangu ndenge héritier mapindemi atalisi. Belle, les amis d'Alexis Longo, Bango Baïna Biloko ya Sika, na République démocratique du Congo en général, pe na ville ya Kinshasa en particulier, les Kamboya population pona oyo etali ba soins médicaux, ndenge balobaka, la santé n'a pas de prix. Bon Simba, week-end eleki, nabo kambini ya yemoko, Alexis Longo Zongo, nde campagne monene pona ba examen ya prévention ya santé et salemaki bisika ebele na district ya Tchangu, nyonse bandaki na paroisse catholique Sainte-Thérèse oyo ezwami na commune ya Njili bakendaki pe na église armée du Sali na quartier D na commune ya Njili epai wapi bexamen ya kafu esalemaki population atondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te po na komona ke Asbel les amis d'Alexis Longo bango baye vraiment na biloko ya sika ndenge kaka bino moko bozali komona bilili nyonso ebandaki le 16 juin et kokendeti le 14 juillet 2023 du 20 août au 4
24 septembre 2023 pe campagne mususu ekosalema du 1er au 10 octobre 2023 na ba commune nyonso ya district ya Tchangu ekosalema na ba école na ba église pe bisika ebele. Activité oyo ezali kosalema na ba équipe ya ba professionnel ya santé pluridisciplinaire oyo bazali bongo qualifié pe compétent. Ba examen nyonso ezali kosalema ya ofele pona kosunga population ba yeba état de santé na bango nyonso pona ko permettre moto nyonso azala à l'abri ya ba risque nyonso ya ba maladie ya ndenge na ndenge pe d'examen oyo eko permettre na moto azwa information utile pe na ngonga malamu pona oyo etali santé na ye. Examen ezali bongo clinique pe paraclinique ezali ko dire moyenne 30 minutes ya pamba. Bosimba ke nyonso ezali bongo après l'examen Asbel, les amis d'Alexis Longo, bango bazali kopesa bakisi ya ofele epai ya population. Ya boye nanu esalemate na Kinshasa pe na RDC, Longo na maître Alexis Longo Nzongo pour na campagne examen ya prévention en santé oyo bozali kosala soki olingi examen ya ofele landa campagne oyo bisika nyonso yango ezali kosalema oko bénéficier na examen ya ofele pe okoyeba état de santé na yo ezali vraiment ya ofele. atieli ba client na Airbus A320 pour ete ba voyager na ba condition moko ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Centre de réveil spirituel na bokambemi ya évangéliste Claude Kabundi Walesa baza kolengela veille mondiale de prière vendredi 14 juillet na stade de Martubo na badite nango elongo na Nathalie Kela Kapenda. Shalom, les évangélistes Claude Kabundi Walesa, ministre de défense na gouvernement Jésus-Christ, toujours kende na stade na bana nanga ebele na sima nanga. Zambarakisi na centre wana tomoni biso toza likolo mais tozomona na centre wana moto ezobima na kati ya centre wana eza na biloko ebele esalemi wana baceremonie bakisi bondoki ya ndenge na ndenge kati ya centre wana
biloko ya liboso tokodétruire puissance wana satanique to remplacer makila Jésus-Christ na place wana centre. Nom de Jésus. Tozo bondela. Tozo longola moto oyo batiaki place oyo. Moto oyo batie place oyo mpona kodétruire mboka oyo. Moto oyo batie place oyo. Eza place ya martyr. Seigneur lelo. Ezali place moko inoubliable na kati ya mboka oyo. Lokola eza place ya martyr. Tozo changer yango. Yondo salaki na Golgotha martyr ya liboso ya monde entier. Makila na yo etanga na place oyo. Na minute toza kati ya koloba. Loboko na yo monisama. Nguya na yo se manifester. Et puis loko mibale o tozo sala ezali ke toza ko dédier journée à le 14 juillet na maboko ya Nzambe. Toko sabela de façon que batu o bakoya, biso apatia mokoza mboka tinase. Tout le monde bakoya. Donc bazo bénédiction. Batu ba bongo na mitema. Batu bandima yo. Changement total. Et salema. Na mboka oyo. Gloire na Nzambe se manifester. Que bato ebele bazo changer mitema. Tobi ka bakambo ebele zo changer na kati ya mboka. À partir ya prière tozo sa na stade oyo. Ezali pona mboka mobimba. Tout le monde akoya na mosika. Ata na ba pays mosusu. Kokota ka zokota wa. Amona loboko na Nzambe. Ata bana ne batikali mosika. Ba mona loboko na Nzambe. Lole fongwama. Loboko na Nzambe monisama. Yo yebi moto na moto. Moko na moko akoyawa. Na loboko na Nzambe kokutana na yo. Bato ba sepela. Bato ba lia. Bato ba bina. Bato ba seka. Bato ba zo repos. O baza charger. O baza ba fardo. Fardo bazo tambola nango. Bato ba yebi na nundenge ba kolia lobite. Nzambe. Tozo ndima. Ebele bakokutana na yo. To pesi merci. Okotika Nzambe na biso. Na makambo tout. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bongo pour Christ, CPC la mokuse, longona évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila, bango pe baza kolengela mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade de Martyr. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir de 12h Ngenga, na stade de Martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade de Martyr. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Taureau. Ah! Bon à CPC 2023, Gana Zangate. Enseignement Simba ke Itemat Ndolo Istaba Fongoli Bureau na bango pour na ba inscription ya année scolaire 2023-2024 inscription yango eza ko salema ofele ndenge Stéphane Skande Michael Bristo tubatalisie. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yokelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication Itemat Ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023 les cacao ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e tina 6e des humanités
bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile, électricité générale, mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission, commutation pe électronique industrielle. Mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na entreprise en tant que vrai technicien. Ba professeur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet. Premier test d'admission ekozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h. Okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique. Osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires oye kolandenge nini ba installaka ba panneau solaire ata ozana ba province mosika masolo awa eza kofungama kitoko koyekola kitoko. Informatique, théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esilite. Réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage, système embarqué, vidéosurveillance, bacours ya anglais pesa kopesama. Yoka, ba formation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h. Tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te. Bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya Istandolo, avenue Aérodrome numéro 3930 quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Itemat ndolo mfumu ya formation technique. Bebali basalaki weekend eleki inauguration ya Flat Hotel pe restaurant na bango kuna na quartier Mpasa na commune ya Nsele. Edi Imbani yazaki kuna na compte ya Info Lingala. Changu elati elamba ya sika à travers mobange na Flat Hotel pe restaurant ya classe pe qualité Primael Hotel kuta yango na avenue Liaou na quartier Mpasa référence terre jaune na commune ya Nsele kuna oza mobimba. Primael Hotel inauguration nango esalemaki kitoko na elengi avec impact pe idéologie na présence ya bato ya ndenge na ndenge oyo ba répondaki iyo na ouverture yango. Mot de bienvenue epesamaki epai na ye moko coordonnatrice ya Flat Madame Glody Bebali oyo atalisaki ndenge baponi kosala Primael Hotel na Mpasa awa pona développement ya secteur oyo kosilisa na ye maloba mbala moko ba faire visitaki ba invité nyonso bazalaki présent na cérémonie oyo ba chambre ya qualité kaka ndenge bozali komona bozwango bien eza na confort ya nyama clim mbetu kutu koloba te eza neti mokongo ya mpose toilette très propre okoki ata kolia na kati restaurant kutu pardon po balambaka biloko ya sorti nyonso soki olie okati misapi na goût moko eza nango vraiment exceptionnel. Masanga na bango ezalaka toujours malili ndenge kaka bakino bamesana koloba ebela bien na inauguration oyo boyebake invité d'honneur nango ezalaki nde PC ya Fikine Maître Kennedy Katasi. Merci beaucoup. Les accords de Malamu, vous avez visité, vous avez passé votre temps, vous avez fait l'effort, vous avez face à la ITP. Vous avez fait le bâtiment, vous avez fait le loco, vous avez fait la presse, vous avez fait le loco, vous avez fait la machine, vous avez fait le loco, soki na matoke mais biso bana Kinshasa biso bana Mpasa tozo mérité que na cadre moko pe ya kitoko. Aloba te azwa zéro Maman Glody Bebali atalisi innovation wana batu baya batu bakopta bayi bato koto yo pe ekomi un peu
développer baya bakota. Après c'est pas seulement idée au besoin d'amour ya hôtel bar après hôtel bar on va aider nous autres ça là vraiment quartier où il y a pas ça fait comme à développer et comme bien et comme appeler tout le monde en babonda pourquoi pas quitter un beau magasin tout ça a besoin de photo et comme ah oui cérémonie ezalaki agrémentée na groupe bana bakwango kindobika. Et on a aussi la carte journal pour na peuple yango ekomi na suka merci mingi Narito Kindu pe Naomi Gonda bangonde bakumbela ki bon édition na sima caméra tozaki na Igon Tingi montage et simba makina Christian Kiangebe ni Fabrice Lundombi pe tout mon c'est journal pour na peuple za superviser pa na yamoko héritier mapine mbandeko botikala malam au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi